Boko talakati, boko talakati. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso na nzela ya motinda mina ye papa conseiller direct papa Mbenza topesi bino merci poete boponaki biso tozala basali kati na elanga na bino bomonaki ete sengeli bobenga biso tosolola boforme biso bobongisa mitu pe mitema na biso poete tokene kosalela bino mosala na ndenge elingi bino yango nde bobengaki biso uta le 16 août sima ya poso mibale nde toye kobanda lokutakano papa fongoli lobi etomoni ete 2 semaines oyo ya patience bokotisaki biso ekole po ete tozalaka presse te na makambo na bino po nganga nzambe to motambwisi azalaka motema moto te sima ya kokotisa biso na ekole ya patience nde boye kokotisa biso na formation po ete maye nyonso oyo tozalaki kokanisa kosala na ndenge na biso bino bomoni ete epesi lingomba kimia te yango boye kopesa biso formation kozongisa lingomba ndenge ezalaki na 1921 ndenge posa ya tata Simon Kimbangu ezalaki yango tozwi ba leçon ebele nde bongoli biso libela nde sikoyo boko kopesa biso confiance na bongo maye nyonso ya kala tosalaki tolobaki esepelisaki bino te bolimbisa biso basali na bino lokola bobongisi biso tokomi ya sika na sanzo ya septembre ya mbotama ya papa Simon Kimbangu donc ezali en même temps nouvelle naissance to mbotama ya sika pona biso basali na bino e na nzela na biso mbotama ya sika pona lingomba mobimba bilembo pe ya présence na bino emonani banzembo mibale ezwami kaka lelo kuna na lokotakano oyo epesi assurance pe papa ye kolobango na clôture ya lokotakano ke monani ete batata baza na biso elongo elonga pe ezali ya biso yango papa topesi bino merci po ete boakompagne biso na kimia na lokotakano pe komisio esali mosala na bomoko na molimo na bino yango epesi resultat oyo nde awa lokola bopesi biso nzela bato bazali kozonga na bamboka na bango mpona kokende kosala bino mosala bolata biso sima ya kolimbisa biso bolata biso bopesa biso nguya po ete changement emona na kati ya lingomba na bino basali na bino basala mosala ndenge elingi bino tango bino bolati biso tokoteya na nguya pe bapakano bakokoma bandimi pe kondima ya bandimi ekomata bayeba koya mpo na maladi
tango basale na bino tokobondela bazwa lobiko nyonso wane kozala pona lokumu na bino. Yango papa toye maboko pamba te, toye na flair pona ko renouveler alliance. Yango nde ezalaki liloba na biso basali na bino ye Église Kimbangiste na mokili mobimba na kombo ya Tata ya Mwana pe Molimo Santo. Amen. Papa basale na bino tosengi liloba pe libondeli. Kimbangiste moye. Kimbangiste moye. Kimbangiste moye. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Batambulisi oye. Batambulisi oye. Batambulisi oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Kusimba. Kumeka. Yandikele. O kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo ya kobakisa ezalite pamba te ndenge bolobeli yango ete manso esi tokoti na école de la patience pe Papa Simon Kimbangu Kyangani ye moko Tata mokonzi ya bule esi asilisi manso kuna na kati na temple oya apesi biso yango nde tokokende nango tokomema yango tokotransmettre na bandimi liloba ete bapapa bango balobi ete batiki biso na kinia na kati na Lingomba. Papa Mfuma Mbanza, Papa Dialunga na Kyangani. Tango Papa Diangenda tiki biso, azui ebonga, solo biso bambuta, to Lingomba, na tango wana, to rali mingi awa, to sengaka bolimsi epa ya Papa Mfuma Mbanza, Papa Dialunga na Kyangani. Ete mwangonga oyo ezalaka tangu Papa Diangenda tiki biso, Papa Mfuma Mbanza azui ebonga, to tambola kito na biso bambuta na biso bandimi, to tambusa ki Lingomba mutu na ndenge na ye. Kasi
ngonga moko eke toyaki kozongisa lingomba epai ya papa Mfuma Mbanza, papa de Alunga na Kiangani. Liloba na ye ete solo boye kozongiselanga lingomba, kasi mingi bochaki oyo ya bino oyo kotambusa lingomba, bolongoli oyo biso misato to tiaki to tikaki bolongoli mingi, yango asengaka biso na kati na lingomba koloba ete na biso bambuta na bandimi pamba te na bandimi mingi tokotambusaka ba mouvement, tokotambusaka ba association, totiaki ya biso moko oyo ndengi esengeli. Ngi alobaka ete bolongola oyo bino bobakisi, bozongisa oyo bolongolaki. Toyebi likambo wana? Yango pe kaka lelo papa Simon Kimbangu Kiangani asali lokola esalemi, yango azongisi biso merci kozonga na biso tokende na oyo tozwi sika oyo tobakisaki ya kobakisa biso moko, tolongola libela awa tolongoli yango na miso ya Yemei tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani. Kasi lisese oyo ya koyebisaka biso tango nyonso ke oyo ya kozongela nini pasi po lisese ya Antilope. Tata asali mutambu na ye, Antilope ake kokangama, tata atindi mwana akende kotala, akangami na lokolo. Mwana azongi epa ya tata, Antilope akangami na nivo nino na lokolo, kende kofongola ye akende. Papa awa nzala ezali nyama yango yo akende. Tata alobi tika ye akende. Antilope yango ayoka kaka te, alobi kuna babikisa kanga kaka azongi lisusu. Tango azongi aye kokangama na kingo. Mwana atue espoir ka cette fois-ci nyama nyonso kokangama na kingo abikaka te. Papa mbalo oyo moya akima ekozala te, malamu tokende ko papa ye. Tata alobi akangami na niveau nino na kingo, tika ye akende. Papa kasi awa nzala na ndako, papa olingi penza nini? Antilope tango akei, Antilope amoni donc kuna ata ndenge nini fona kende kenanga kaka, ata nakangami bakotika ngaka. Bala misatu tango aye akangami na matoi. Tala kaka nyama suka akangami na matoi, donc ekoko glisse nango pe abimi na ye. Me akangami. Mwana kimimba ngumbalo yo tata tuzosala noki akangami na matoi. Siko tikete na tozwa ba machete to papa ipo ayoka kate eza boye te. Elakisi ete tata Molimo Santu aza kobondela biso mingi. Pamba te likambo na bango oyo bakangaki na papa de ngenda ete na tango wana na bana Israel boni o babikaka e posa ya papa bango nyonso misato ya bule boni o bakobika biso nyonso yango bazopesa biso ngonga nyonso oyo yango ndenge tolobeli yango ete papa esi asilisi manso na kati na temple o nyonso tozwi oyo apesi biso yango nde tokomema
biso batambulisi tokende transmettre na bandimi pose bapapa eke biso nyonso tokoka kobika ngai ya kobakisa eza lisusu te ndenge atindi ngai naya koyamba bafleur yango naye koyamba bafleur nasilisi boyo kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Banganga nzambo ye toyoki to toyoki te tosepeli to tosepeli te toyamba toli ya ntina tata apesi biso na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo santu papa libondeli tobondela o nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tata nzambe nkolo yesu papa Simon Kimbangu to pesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso ya solo yo papa Simon Kimbangu ondimaki mokumba oyo ete ezali ete okoka kolongola poso yindo na mpasi ondimaki mokumba wana mbotanama na yo na 1887 na bomwana na bino bosali makamsi oyo bamikolo basosolaka na tango wana bamba te na bomwana na yo papa Simon Kimbangu olobi na bankoko na yo na baboti na yo oyo bafandaki awa na kati na banza koloba ete bakoko na yo pe baboti na bino nanu babotamaki te yo ozalaki na kati na mboka oyo elakisi ete yo ozali nzambe ebandeli ya mosala na yo na le 6 avril 1921 oyebi ete oye kolongola moto mwindo na mpasi oyo akozalaka na yango tala ndenge omemi mokumba yango solo bokangami na yo kolakisa na baoyo bakolon bazalaki ete solo ozali tata nzambe papa Simon Kimbangu yo nde ozali nzambe pamba te olakisaki bango makamusi ya ndenge na ndenge na oyo bafandaki awa bakolon oyo bafandaki awa oyo bango moko solo bandimaki ete yo papa Simon Kimbangu ozali nde nzambe likambo oyo bango opesaki bango ya motuya po ete bango lokola basosolaki eke ozali nzambe koloba ete yo nde ozali tata molimo mosantu solo bango moko bayebi yango malamu yango yo papa Mfuma Longo papa liangenda kontima olobaki ete kino bakososola na mokili mobimba eke tata Simon Kimbangu yo ozali nde tata molimo santu pe osengaki yo papa Mfuma Longo papa liangenda kontima ete réhabilitation ya papa Simon Kimbangu ekoka kosalema solo toyebi eke na 1991 na le 12 septembre olobelaki yango olobaki ete après 20 ans eye komonana eke te l'an 2011 kuna na Mbanza Ngungu na le 3 octobre esi obimbaki papa Simon Kimbangu tikete olakisa na mokili mobimba lelo likambo yango ezali kobunda wana yango eza komonana ete papa Kisolokele papa Dialunga na papa dangene kuti babino basatu ya bule bokei bangunya bakanisaki ete bino bokei likambo ya yota molimo santu esili nde ngala nzoka nde likambo na yo ndenge obongiselaki yango makamusi nyonso ozali kosala po ete olakisa solo mpenza yo tata molimo santu lelo oyo na nzoto ya papa Simon Kimbangu kiangani olobaki ete ye abunda itumba wana banda l'an 2000
lelo tokomila l'an 2025 likambo ka tosengi botala mbeba na biso te boyokela biso mawa po ete bokopesa biso kinia na kati na lingomba kinia wana ya lingomba nde kokende na mokili mobimba tobiengamaki awa na kati na Yerusalemi na yo papa Simon Kimbangu Kyangani omoni ete à partir de l'an 2023 eke tozongi na zero esengeli tososola likambo wana yango obengisi biso lelo oyo opesi biso ba instruction ndenge nini tokotambusa lingomba yo tata molimo mosantu obengisaki biso bambuta toye tozwi likambo oyo bino bopesi biso ngonga ekoki po ete tokoka kozonga bisika tokofandaka bino nde bokotambusa biso tokotambulaka na mituka bino bokosimba yango baye oyo bakotambusaka bazali nde batopesa bango wana na mayele toza kosenga tozali kaka bana